chinoise ya Karine Mokonzi moko asali grève. Azali chinoise révolté te. Aza chinoise oyabaye Karine Mokonzi te. Aina Karine Mokonzi te. Mais asali grève. Bien sûr, baloba ke soki reproche benga Karine Mokonzi to komela ye ou bien tindela ye audio mais ye asali yango en public. Soko landi maloba na ye okomona azali chinoise révolté te, mazali chinoise oyo asali grève. Tobengango grève moko illégal. Bandeko boyoka ye bongonga papa robo na loba. Eza toujours sur mariage. Eza toujours sur Monsieur Panzo. Karine Mokonzi, vous avez faux chéri. Peut-être tonton pas doit aller là qui est au bois qui pour la taille à 1 mètre dans Liban. Mais Karine a vrai ça. On a mis au dos sous mon bal net. Parce que tant qu'on qui pour tourner qui fait dernière carte na yo ya. Pour tonton pas doit ba genre mi bali au bana problème à je t'aime. Yo scalé là qui yo fallo bête sa carte doit mon cadeau soignant sur la pété. Yo zo la dabati, yo zo la dabadondi, yo zo la dabasenti. Ba boxi boxi ba petit petit ba bon ba tikio. Dans la petite grâce, t'es mon na maïele. Petite grâce à Zoya Potona Mukanda. Hein? Il nous a voyé, la daga ba wesh, maman, on comme on a 50 ans. Nambeto na wala. Yes, son Mukanda na poto son moi, na osa vrai somme. Hein? Yo penza et tout les poteaux. Eh, quand on a dit mundele maman, na bota na moi, na nyon son ape. Yeah. Na doit penza na oyo. Yeah. Puis non, vraiment, ba. Mbote ba papa, ba mama, ba deko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte-Anoirite, Sainte-Thérèse, Sainte-Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi, vous avez faux chéri. Peut-être tonton pas doit aller là qui est au bois qui pour la taille à 1 mètre dans Liban. Mais Karine a vrai ça. On a mis au dos sous mon bal net. Parce que tant qu'on qui pour tourner qui fait dernière carte na yo ya. Pour tonton pas doit ba genre mi bali au bana problème à je t'aime. Yo scalé là qui yo fallo bête sa carte doit mon cadeau soignant sur la pété. Yo zo la dabati, yo zo la dabadondi, yo zo la dabasenti. Ba boxi boxi ba petit petit ba bon ba tikio. Dans la petite grâce, t'es mon na maïele. Petite grâce à Zoya Potona Mukanda. Hein? Il nous a voyé, la daga ba wesh, maman, on comme on a 50 ans. Nambeto na wala. Yes, son Mukanda na poto son moi, na osa vrai somme. Hein? Yo penza et tout les poteaux. Eh, quand on a dit mundele maman, na bota na moi, na nyon son ape. Yeah. Na doit penza na oyo. Yeah. Puis non, vraiment, ba. Bandeko nakanisa boyoki maloba ya chinoise alobi. Nakanisa tangu boyoki yango bo comprendre soki alobi nini. Soki bo comprendre na ndenge na bino to bo comprendre bien te botalanga papa robo ndenge na comprendre. Donc chinoise ya Karine Mokonzi asali grève parce que mami na ye Karine Mokonzi. Selon ye, il fallait escroquer Monsieur Panzo. Nakanisa nalobiango bien. A kumisi grâce tebo a timba a escroquer Monsieur Panzo. Nakanisa na prononçango soso bien. Donc maloba ya chinoise. Azolobela amour vraiment te. Azolobela libala vraiment te. Azolobela intérêt ya Karine. Obukani Karine pona ko profiter ko escroquer Monsieur Panzo. Azali na problème
ya je t'aime. Tala grâce temo a timba a escroquer Monsieur Panzu. Na prononcer yango bien ou bien na traduire yango kitoko. Na zol sala analyse selon grève oyo chinoise a sali. Chinoise azana droit à sa la grève. Bien sûr, eza illégal, mais à sali grève et tininga papa robo na loba. Pambate tangu musoso ou bien kutu tangu musoso te, mais nazali sir ba chinoise musoso pe bazali kokanisa ndenge moko. Ngai papa robo sina lobaki pona Karine Mokonzi na histoire ya Monsieur Panzu. Na lobaki na ndenge nanga. Mais sikoyo nazo loba selon maloba ya chinoise. Chinoise modèle alobi. Namoni yango mabete. Namoni pensée na epe mabete. Pourquoi namoni yango mabete? Boyeba malamu. Côté ya grâce temo a Bali. Batu nyonso. Bazo féliciter grâce temo. Mubali. Monsieur Panzu bazo féliciter kaka. Soki ba féliciter grâce temo. Mais Monsieur Panzu azana ba félicitation te. Donc, chinoise makamba lobi, yango moyena condamné ezate. Po batu o bazo féliciter grâce temo, ezali po a escroquer. Namoni terme na employé na wana te. Provisoirement na lobi bazo komisaye po a escroquer Monsieur Panzu. Alors Karine Mokonzi, pourquoi maloba chinoise alingaki Karine Mokonzi a escroqué Monsieur Panzu ndenge grâce temo escroqué alingaki po yepe abala mundele. Menga papa robo, pourquoi namoni makambango kitoko? Namoni yango kitoko parce que Karine Mokonzi alobi. Ye Karine Mokonzi. Soki alingaki tigre noir. Maloba o nazoloba eza chinoise te, mais ya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi alobaki mikolo yo kaka. Na pa ya Marie-Laure pe alobaki yango. Ye Karine Mokonzi. Mobali lokola tigre soki alingaki ye. Ezali po profiter na mukanda. Na kanisa bolandaki yango pe bien. Alors chinoise pe alobi bien. Mais c'est Panzu azana problème ya je t'aime. Azana mukanda nationalité. Azana mbongo azao kabela Karine Mokonzi. Donc Karine Mokonzi, il fallait profiter na Monsieur Panzu qui a profité na tigre. Donc pas chinoise et zabongo. Mais bon, ngai nazo continuer ko sala analyse selon maloba ya chinoise. Soki chinoise alingaki Karine Mokonzi a escroqué Monsieur Panzu, alors Karine Mokonzi alingaki nego escroqué te. Karine Mokonzi, bien sûr, alobi, akendaki ba tigre pona mukanda, mais soki na landi ba site ebele, bazon dimate Karine Mokonzi akendaki pona mukanda. Akendaki penza pona bolingo. Mais Karine Mokonzi yemoko a confirmé pona mukanda. Alors, wana Karine Mokonzi yemoko ayebi yango. Comme tel nga papa robo na koko loba e koko zala ya solo. Na lobite eza ya solo,
me nalobi ekoki kozala ya solo Karine akendaki pa ya tigre penza pona mukanda. Ekoki kozala bongo parce que nga papa robo nalobaka ngo pe bien. Bino ba oyo bobalaka batu pona mukanda. Soki olingo bala mutu pona mukanda, donc o profite na mukanda. Ata okabwana mutango soko zwi mukanda. Melinga ozala na mutema ya ko supporter ye. Les premiers ti les 30. Janvier ti décembre. Si masoko zwi mukanda okabwani. Donc okoko supporter ye ozape na bolingo. Ata bolingo ya makasi teme bolingo provisoire ozana bolingo. Wana yomoko oko souffrir te. Siko tangu mususu Karine Mokonzi aboya kina eko escroquer Monsieur Panzu. Premièrement pour ça gentil trop. Deuxièmement pour Karine akoko supporter kozalana Monsieur Panzu te na ndako moko 24 heures c'est 24 heures. Akokaki kaka ko supporter ye ayaka ko visiter bango po er moko ko sololane na Myriam ye Karine matine likolo. Mais ndako moko Karine tango mususu akokana ete yango inutile a escroquer Monsieur Panzu, surtout azape gentil. Mais tigre noir alors Karine Mokonzi amonaki oyo na koko supporter ye. Premièrement, ata aza bogar nenga na zolela te, aza pomba, aza na ba muscle, lokola ngape, naza na insécurité na kata France. Alors, mwana mobali oyo na koka ko supporter na zala na ye. En plus, na ko profiter na mukanda, na ko profiter na sécurité. Aza pomba, aza na ba camarade ya pomba, alors mutakolandanga lokola 2 minutes azate. Po bisika tout ozotambola, ngai nazotala partout te, mais mobali azotalelanga partout. Ba camarade ya mibali bazali, pona koluka mutu akosalanga mabe. Donc Karine Mokonzi asalaki choix bongo. O ezali analyse toujours pona chinoise o asali grève. Azolela pourquoi mami na ye atikaki Monsieur Panzo o yazana problème ya je t'aime. Tala grâce te moi timba aye ko escroquer. Chinoise o lobino pe bien. Grâce te mo a escroquer. Bazobonde la grâce temo akima ete. Etange grâce temo na libala zoloba. Chéri na lingi yo na pasi na bisengo. Mais propre ndeko ya grâce temo biologique azosenga na grâce temo pardon yaya kokima mobali yo te aza mobali moko bien. Donc chinoise oyebi penza grâce temo a escroquer. Batu nyonso bazo kumisa grâce temo. Bazo pesa iba conseil ndenga kozala en public. Parce que ba yebi aiko escroquer Monsieur Panzu. Ngate mutu na créé malobango. Bato bazo féliciter grâce temo bango moko. Na chinoise aye koloba. Kaka vérité o ezana mutema na ye. Yangonga papa robo na zoloba selon maloba chinoise na ba video na bandeli kotala na moni ba chroniqueuse ndenge bazo kumisa ye ndenge bazo pese conseil ezola kisa grâce temo aza escroc bondo a escroquer Monsieur Panzu je t'aime po aza na problème ya je t'aime elobi chinoise surtout bolanda mariage oyo ya l'État. Tout d'abord, Monsieur le maire oya balisi azali autorité faut respecter ye. Na respecter ye pe.
Mais monsieur le maire alakisi na ngai papa robote. Alakisi na bino. Alakisi na Grace Temo. Alakisi na monsieur Panzo. Pe alakisi na banene ya kelokelo. Ba Cynthia Kapash bango tu bagangaki. Alakisi bango nini. Alobi bien. Tawe komi makambu ya bag. Alobi yemoko abosani ya ye na ndako. Pourquoi monsieur le maire oya bala azwa pe kosali kobalisa bato. Mobali yango pa uti poto ya lokumu. Ye pa kozala fier na liste na ya balisi mobali ya poto. Mais abosani bag. Tout simplement parce que azo balisa escroc. Grace Temo azo escroquer monsieur Panzo. Yango pe monsieur le maire, avec tout le respect, a tika ki bagi ko tika. Aye alobi na madame, bomba bagi yo nazo kende balisa, mwana na biso ya Congo, akangi ngolo. Akangi ngolo. Akangi ngolo na zelo. Monsieur Panzo, nazo sala analyse selon vidéo nabino. Kosilikela te papa. Nazo sala analyse selon chinoise oya sali grève ya Karine Mokonzi. Sina yebisa kibino. Tout chemin mène à Karine Mokonzi. Chinoise a boy kotikela maman na réponse. Message ni kokoma. A sali grève illégale. Na grève angope et pesi papa idée. Papa robot ba idée. Ayeba, escroquerie o ezoleka kuna, na complice ya famille na ba chroniqueuse. Bandeko, tangu monsieur le maire, abosani pété, abando sala ba biloko ne o yazo sala. Simba motema, tu vois comme ça ba, soki ndenge nini. Ayeba ki motema ane ko battre, ko beta duku. Parce que obali, soko bali be monsieur motema beta kaka. Amemi kuna pe Cynthia Kapash abwaki ya ye. Nani lisusu alandisi Carmen Odia abwaki ya ye. Po ba yebi muninga na bango askroke monsieur Panzo. Siko chroniqueuse mususu bolanda video yango bien. Pour confirmer bien que ba escroquer monsieur Panzo agangi penza ndika. Ndika bandeko nga papa robo nazo fonde likambo moko te. Video yango eza même na site nanga na tiaki. Soki bomoni place mususu bomoni yango te bokozonga kaka na site nanga botala mariage civil ya Grace Temo. Bokomona monsieur le maire abosani penza pete. Bango tu babude ndenge ni obosani yango. Ozo sentir penza ke bazo balisa escroc moko na monsieur le maire ye pas jouer rôle ya ko balisa ka escroc. Bango pe bagangi pe chroniqueuse mususu a confirmé ndika. Atanyango 3 fois ndika. Et la si monsieur Panzo to betio ndika. Alors chinoise o comprendre mami na yo aboyaki na ye moto gentil lokola monsieur Panzo ba escroquer bongo poko yakuta zako ya pa Myriam Mokonzi soka salaki 5 mois parce que Myriam Mokonzi alingaki ba continuer ko escroquer monsieur Panzo pona Karine Mokonzi ye moko alingaki ko libérer Karine Mokonzi kaka na même semaine. Mais Myriam, oyebi bien. Myriam Mokonzi, wesh. Aza wesh, ya. Yemoga loba akene enlever Karine Mokonzi. Wesh. Alors, aloba kite, mais c'est Panzo kozalawa. Toko shina yo ti poche kotoboka. Gloire à Dieu, mais c'est Panzo ye pas à muzombo.
abombaka mbongo na Kisangala kundango na ngomba esilaka te. Muzombo lokola papa robo. Côté économie baleka balibanie. Poche esilaka te tobokaka te. Miriam Makamwe. Alobi oyo fona pese de scrum mususu. Nazwaka ba pourcentage kote oyo. Awa Karina Kenai. A pesi siko na grâce temo. Alors monsieur Panzu zala mayele banda ko botisa ina nenga osakana te. Na lobako salaka différence ya une année na quelques mois. Mais siko salaka kaka différence ya une année pamba complet. Une année mususu, une année mususu, une année mususu. Bakanisaka bazama mapasa. Pe Miriam aza escroc. Apesa o paste, apesa yo passe pour ba escroquer yo. Landa vidéo na yo ya mariage civil ba confirmer ezandika. Pourquoi grâce temo a bengisi bandimité église na bango? Maman na bango abanda kolala na église monsieur Panzu. Chinoise limbisanga, c'est quoi na zolobela monsieur Panzu? Maman na bango azako sambela makasi, balobi azape maman mabondeli. Alors eza logique. Faut battre église, bango ne baleka na fête. Famille biologique, faut ba ya baleka na fête. Nandimite ke grâce temo zanga famille biologique. Mais grâce temo atondi si na fête na yé. 40% ya bato théâtre. 40% ya ba chroniqueuse. Ba n'importe qui pété. Ba chroniqueuse ba ndika. Batu oyo, ba comédienne. Oyo, soki nzonzinge sili tinel. Si manango quelques membres à famille. Ba noko ba teti. Ba noko aussi ba escroka. Alors, monsieur Panzu, chinoise ya Karine Mokonzi, na sengyo merci na nengo sali grève. Na yebi mami no silikila yo. Menga papa robo na félicité yo. Et ça les loko ta silikili, ata silikili yo. Ngapi papa robo sa silikilanga, a blokanga. Nga na ye to koma. Non, to koma bokanti na kolobani. Butuna moi, non. To koma kaka Karine Mokonzi na papa robo. Aïe aïe. Karine Mokonzi, vous avez faux chéri. Peut-être tonton pas doit aller là qui est au bois qui c'est pour la taille à 1 mètre dans les bandes. Mais Karine doit avoir ça. On a mis au dos sous mon net. Parce que tant qu'on a qui pour tourner qui fait dernière carte na yo ya. Pour tonton pas doit ba genre mi balé au bana problème à je t'aime. Yo scalé là qui yo fallait bête sa carte au doigt quand on soignant son appel. Yo zo la dabati, zo la dabadondi, zo la dabasenti. Ba boîte si ba petit ba bon ba tikio. Dans la petite grâce te moment na mayele. Petite grâce à Zoya Potona Mukanda. Hein? Car il nous a voyé, la daga ba wesh, maman, ou comme on a 50 ans, n'ambeto na wala. Yes, son Mukanda na poto son moine, on a vrai sommet. Hein? Yo penza et les poteaux. Eh, quand on a dit mundele maman, na bota na moine, ni on son appel. Yeah. Na doit penza na oyo. Yeah. Puis non, vraiment, ba. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à ma Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengi Akomba. Hein? Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi Akomba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Akomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi Akomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi Akomba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ama danger donc ba samta longola zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.